Tala ozomona déjà awa mwana mwasi azopusa bakar ya ba touriste et c'est vraiment très bien pour les Kenyans. Les femmes travaillent énormément, ce qui n'est pas le cas chez nous. Kuna bozomona banyama na kati ya parc national de Nairobi et c'est vraiment un grand parc. Et ceux qui boyez pour visiter, vous voulez même visiter, on peut vous donner des gens qui peuvent vous amener hôtel, voilà déjà une opportunité d'affaires. On a même co-créé. Donc, comme un homme d'affaires, je vous demande au peuple congolais, beaucoup de ça esprit, il y a à entreprendre, et ça très bien. Esprit à entreprendre, et population na biso et disons mboka na biso ko évoluer parce que lelo nous remarquons que entrepreneurs baza mingi te na Congo alors ceux qui bosali que de façon que beaucoup ko entreprendre n'importe quelle idée oh yebika que ko résoudre problème ya ba congolais ou problème moko boyo besoin moko boyo ba congolais bazaka nango ça peut être intéressant et ekozala malamu mingi. Laissez kobanga parce que kobanga est paralysaka batu. Kobanga même ko taxe ndenge na uta koloba eza ko freiner mboka na biso po évoluer. Kobanga l'état faut pas kobanga ye, l'état faut ko respecter. Et ce qui problème ezali, l'état eza composé na batu. Batu bakosala ke bosolola pour na beaucoup à trouver solution. Donc jamais kobanga parce que kobanga et kosala teke ou quoi progresser kobanga eza ko bloquer vie na yo. Na lobaki il y a deux sortes, il y a kobanga malamu na kobanga ya mabe ou bien koyoka soni ya malamu na koyoka soni ya mabe. Koyoka soni ya malamu ou bien kobanga malamu ezali o eza ko pekisa o sala mabe o sala masumu. Ko sala makambo mabe ou bien eza scandale na société mais ya malamu ukobanga ya malamu ou bien koyoka soni ya malamu eza ko permettre yo o sala makambo oyo ekobongisa vie na yo ekobongisa vie ya ba compatriotes na yo ekobongisa vie ya bandeko na yo c'est ça oyo wana ezali kobanga ya mabe na koloba kobanga ya mabe soki eza ko freiner yo obongisa vie na yo. Donc botala bomona bino moko la nature telle que zali les touristes ndenge baza ko sala. Donc c'est très bien, c'est très kitoko. Donc chers compatriotes, na cadre émission na biso Oeza Rosalama na Fondation Vovamo, nous avons préféré que Sale Labino maintenant na style Oyo Boza Komona ici. Donc moi avec ma femme, Tozali Awa, Toloue Mutuka Oyo, pour Etambusa Biso. Et je vous dis déjà, c'est fantastique, c'est très bien. Beaucoup de visiter Babiloko. Nakati ya Kenya est plus sécurisant peut-être na Rolo Bananga que Hermo Congo. Donc venez et vous avez malamu mingi peut-être que vous avez l'opportunité d'affaire. Bo ko ko banama na bana yambana batu baya ka ko visiter Kenya et c'est très bien parce que c'est ça makamuna lingaka. Donc c'est bien, venez na Kenya na Royaume Sabino par exemple potokota to futi $35 na personne. Alors eza ebele oui pour les Congolais mais eza ça quand même bien. Bango ba nationaux ba futaka $15. Donc vous comprendre eza affaire na bango toko ko ya peto sepela et ko za malamu mingi. Donc nazongi na makambo nanga ba faire parce que c'est ce que j'aime bien. Donc oui, ma croyance peut effréner à Batu. Ma croyance c'est ça que Batu base à la freiner. Ce qui osent remonter que Jésus à l'obaki par exemple n'a pas croyance nous avons mingi c'est difficile pour na Richako ta royaume des cieux. Oui, c'est vrai, Jésus a constaté, c'est ce qu'il avait dit, mais à l'obaki c'est impossible. Donc à l'obaki c'est possible. Donc ce qu'on a dit na Jésus au commun riche au côté royaume des cieux longola kobanga wana donc
kobanga wana okoka kozwa mbongo po kokota royaume de siete ba croyance wana il faut ko bannir yango nde nalobaki na mbanza ngumu ba jeune faut bayebaka eza possible o évoluer malgré oyo baza koloba wana o masaouvre ba jeune baganyaka vite. C'est faux parce que moi j'ai été là na salle entreprise oyo eza kosala bati bato ebele bayebi yango na réussisaki ndoki moko koyo kokalanga te. Donc otika kozala na ba croyance wana parce que eza kobloke bino ozwa mbongo il faut sala kisi. Non, c'est faux. Soki oza deya na nzambe pourquoi okende koluka kisi? Pourquoi okende kosala mystique pozwa excusez ozwa mbongo? Donc c'est possible que mutu o gagner vie na yo sans ozwa kisi, et je ne crois même pas que kisi